Là, on est là. Bon. Ndenge eza boye problème oyo toza nango na ndako. J'espère oyebi yango problème oyo toza nango na ndako mbongo ezomonana te mbongo ebungaki oyo bacriminel bayaki ozwa. Oui, problème wana cause nango eza ngai. Bato wana ti bayaki na ndako bongo. Eyalisanga na nga. Eyalisanga na nga donc clique na nga moko. Mbongo wana ti bazwaki yango. Tokabola ki yango na nga monde ko na bino. Nga mo pe na liaki mbongo wana. Mbongo alibala laila. Est-ce qu'on comprend? Oyebi se nanga makambo na ngai. Laila. Nanga limbisa nga. Ya pe amabe. Papa de minitu na loba. Toza mal à l'aise na femme mobile na ye. Na ndimi te na koko limbisa lelo kwa sali. Na ndimi te. Nakutela mibala ba ventrier ba mbrienga nza matinde nga mobile nga bien mobile na ngai opesa dota sa asela mamba libana kele do yobebi senga makambo na ngai obebi senga makambo na ngai na comprendre yo si la douce mtama be pona nini gloire papa nandimi na nga te kenga na koki olimbisa ye nandimi te na koki olimbisa ye nandimi te Bali yo moko na fami gloire. Baby senga makambo na ngai, baby senga makambo na nga makambo ezo simba. Découvrez rencontrepresquegratuit.fr, la plus grande plateforme de rencontres amoureuses sur Telegram et WhatsApp. Service disponible sur la plateforme Rencontres amoureuses, offre d'emploi, opportunités d'affaires, écoute et conseils. Nous connaissons tous quelqu'un qui est fatigué de son célibat et qui aspire à rencontrer la bonne personne. Parlez-leur de rencontrepresquegratuit.fr et invitez-les à rejoindre notre chaîne sur WhatsApp et Telegram. Retrouvez le lien d'abonnement sur notre page Facebook. Pour plus d'informations, écrivez-nous via WhatsApp au plus 43 681 84 59 59 74. Rencontrepresquegratuit.fr est le produit de la marque www.presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne. Madame Sheila Mwanda, la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Il y a un sollicité batunion sur amité à malam. Oh yo baluka ka place à kusunga. Oh baluka place à kopesa mbongo na bango. Dans la place à malam et on pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda. Toujours construit pour na bana na baza na place à kulala te. Ole baza na ba famille, ole baza na balabala, ole baza na église. Toujours tonga à cadre moko pour na bango pour bango baza luka bana nyoso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire à Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Abandé kotongi la apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que c'est un bon mot, Ezali, Moula, Moua, abandé pour ça pour apôtre. Bien aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kotiambo unayo, totongi la banane sika, nsamba kozanga te kopamba la génération future parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout ça maboko to continuer œuvre to bandi et que les rapides, nsamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Boza Ebele, Bogota la biso mokili mobimba, na pesi bino mbote. Merci la confiance, merci la fidélité, toujours sur la meilleure de chaîne, chez Biso Télévision. Merci mingi na sponsor, na biso, yé apesi biso nyo sur langue bosenga, apesi élévation, apesi succès, apesi famille, apesi chez Biso Télévision, abasi le konango, bravo, je suis Christ. Comme sponsor na biso, je suis Christ de Nazareth. Il y a des sponsors officiels
ya chez Biso Télévision. Napesi merci mingi na batu nyonso oyo babengaka biso pour na ba remarque ba idée concernant évolution ya émission oyo Bravo Jésus-Christ oyo ezali kosunga pe kotala mokili mobimba mbote na bana Lubumbashi Likasi Lualaba Angola Afrique du Sud, France, partout dans le monde. Merci. Dans le ligne beaucoup consommé émission Oyo Bravo Jésus-Christ. Na senga na biso soki otali yango partager na 10 personnes. Et là on a aussi na minoka yangwana. Soko sepela na émission Oyo. Aussi si kotala partager na 10 personnes Oyo batali na noté. Ozala na camarade na yo, oncle na yo ayibinon Bravo Jésus-Christ c'était Tinela Elien atala na banzi et kozala important. Na bon moyen na pesi merci na ba technicien na biso ba héros dans l'ombre on est na benga bango na moni DJ Mosolo na Bosenité Thomas Fabien azali pe wana malgré kitoma meya ko songa biso la technique na réalisation na moni 98 azali pe wana na pesi mbote pe na Cordon Elias bango ne ba ko sala ba ko assumer technique ya réalisation ya émission Oyo Bravo Jésus-Christ na pesi ba oyo nyonso balingaka biso te mbote na bino esika ozoi matomita mabe mbote nzamba pamu na bino ubongo na mitema kasi mokola lelo mesdames messieurs tozali bongo na invité na plateau ya émission ya Bravo Jésus-Christ tokoyoka ye nini amemeli biso. Chef, bonjour. Bonjour papa. Oza bien? Naza un peu bien papa. Oza musicien? Naza musicien te papa. Ah d'accord. Tomoni oyei na plateau na biso ya émission Bravo Jésus-Christ. Tout d'abord, le lengini au découvrir yango. Oui papa. Ko découvrir yango eza ke nalandaka yango mingi, nalandaka tellement eza émission chrétienne pe nde problème on aza nango surtout nde yango e concerné ke na ya ko pesa yango na nani na émission na biso pour solution ko kozwa pour eza émission chrétienne. Nalingaki komemango ba émission mususu te na préféraki na ya na on émission chrétienne na yebi ke émission chrétienne solution ko kozwa mo pour ezotungisa makasi papa. Ana kimia te vraiment. D'accord. Problème yango ezali nini? Bon, en fait problème eza tobotami 3 na famille na biso na grande sœur na nga et nga moko na petite sœur na nga. Tobokwami vraiment papa na famille moko vraiment ya pasi. Maman na biso a se débrouillera kaka atekaka fumbwa abana koteka kaka fumbwa na wenze atangisi biso na pasi. Nga pe na 6 classe musale eza te kovandaka na ndaku kokota na bekiri moko boye oyo ya bien te bekiri ya kosimba machette quoi. Donc na koloba nka okotaki na ekiri ya kosimba machette. Ya kosimba machette. OK. Po choix ezalaki te musale eza te maman a se débrouiller papa pe akufa totikalaka na mama ye moko. Ce qui est important vraiment akozala mulai te. Te zwata na yo ko expliquer zwata aussi. Merci papa. Zala à l'aise. Naza à l'aise. Sikoyo tozalaki 3 bongo na 3 na petite sœur nanga. Mobali pa monanaki mobali amonani ndenge ezalaka kaka bapesi pe biloko nyonso bapesi biloko nyonso bapesi pe na mbongo dot. Bapesi alors bapesaki bongo famille mobimba vraiment bazalaki. Siko préparation ndenge ezalaka ke famille baya kobima. Nga tellement nazalaki na lisanga moko boye lisanga machette quoi. Ezalaki donc bakuluna. Bakuluna. Voilà. Bosala click na bino ya bakuluna. Oui, click na biso ya bakuluna. Nde na briefaki déjà baninga nanga na yebisi bango ndenge eza boye na palais na biso petite sœur nanga bazobala déjà mbongo mbongo pe grande sœur na biso nde mutu aza nango. OK. Grande sœur na biso mutu. Wala signaler bato au travail. Signaler sko banani lisanga na biso ana. Na yebisi bango déjà. Na yebisi bango ndenge eza boye bino ifo boya na palais. Ngamona oza na palais tout ça lokwa to yebani te. Boya na palais nga na lala na salon na otika porte ya ofungwama. Boya boza na facilité ya okota. Donc boye bisa bango kaka bobimisa nyonso boza nango soki te toboma bino. Bosa donc biso nyonso
po kanga biso basinga ne na yebisa bango bongo pe esalami bayaki baye wana bakangi biso nyonso donc machette moye te nanga kutu bayebisika soko osali erreur toboma nde yo moto ya liboso mwa mobali tellement tozali kaka mama grande sœur na nga na petite sœur mwa mobali kaka nga moko bakangaki nga basinga papa kangi nga basinga ya kobeta kutu babeti nga pe nde babani ko agresse bobimisa mbongo tellement mama aza moto attention abanda kokuka te vraiment azokuka te nde ayebisa grande sœur bimisa kaka pesa bango abimisa mbongo nyonso vraiment $2500 nyonso apesaki bango apesi bango bake si bakendaki bongo nga mona moto wana nayebi deja ke wana base na nga moko nayebi ke ndenge eza boye na miniti oyo na ngindi bakendaki bake nga mpe na ntongo nake ale nazwi mbongo na partage napesi bango nayebisi bango merci vraiment mpona mission accomplie. Ok. Merci pour la mission. Tozwaki mbongo wana donc na bane osalela ngo ba ambiance kende boîte sala boye kota bar sala boye donc na dépensaki mbongo wana nyonso ti ekomaki osila. Souvent eloko ememinga après avoir utiliser mbongo wana premièrement na tongo mama yebisa famille ke ndenge eza boye mbongo nyonso bayo bala ba criminel bayo kotela biso bana kuluna bayo kotela biso bayibi mbongo bakena ngo ba oncle bayaki balandika bapa wana ya bato wana nayebi te soki bakende osala nini bango balobaya kaka ke mutu asali makambo oyo kokomela ye etali eloko kaka balobaya yango wana sikoyo nga moko nde naza boye vraiment papa naza l'aise te yango nayebi na bino vraiment papa nayebi te soki donc soki nake na ndako na explike bango ke nga nde mutu natindaka bato wana ke nga moko mpe naliaka mbongo wana nayebi te bakotinda nga prison po oza à l'aise côté ni oza à l'aise te na ndako donc côté nde naza à l'aise te soki nalali na butu comme si mutu moko apparaître ayebisanga yo soko bimisi mbongo wana te okota mabele ozokota mabe donc souve ezoyelanga mingi donc ekomi mpe obangisanga yango na abi te soki na abi nayebisango boye mama mpe akokufa mpe na tension toperdre ye lisusu po déjà papa akufa totikalaka bongo toperdre lisusu mama sempa yango nalukaki ke soki moyen awa ekoki kozala vraiment nayebi te soki vraiment baolimbisanga po bon ndenge eza boye na butu babetaka nga mpenza po banani namonaka bato babetaka nga te kolala kutu pongi ezalaka lisusu te nakomana kwa mutu moko boye aza na maladi moko boye oyo eza ke olelaka kaka na butu bambata vraiment bafilme naocomprendre te yango papa na obomba te soki moyen eza vraiment tosola na bandeko na nga nayebisa bango kaka verité ke mbongo wana bato wana bazalaka bato na nga moko natindaka bango mbongo nga mpe mutu nali yango soki moyen ezala vraiment nzambe soki moyen ozala papa naoyeba te eske baondimelanga vraiment soki moyen ezala tolukaluka kaka na famille po obosala nini po événement ngo esalama kaka papa po naza lisusu yo mbongo nyonso esili mbongo nyonso esili na miniti oyo nga nasalaka te nasala mosala moko te navandaka kaka na ndako soki nani ntongo etani nakelisanga na soki lisanga na bosalaka bofonctionnaka ndenge nini papa lisanga nani ezalaka kaka toke tovandi na butu ekozala boke botie base mo boye bomeli badiamba bomela badiamba bongo bomoni mutu soki aa na saki bobengi ye soki atie loyengi alebuka okata ye mpe lichette bobotoli ye saki donc biso tofonctionnaka bongo na kosenga oyo aya kotole donc tofonctionnaka bongo na miniti oyo naoyeba te nga mbongo naozwa wapi ngako nasalaka te nga kaka kokende ovanda na balisanga na papa soki moyen ezala vraiment oyo eza émission ya bana nzambe osola na grande sœur na nga tolukaka moyen tosala événement wana po eleka papa
Voilà, mesdames, messieurs, je pense que Boyoki, problème ndeko a posé à travers cette émission. Bravo Jésus-Christ. Ndeko ndenga zali awa akota ba click moko ya ba kuluna. Ça veut dire que aza kuluna. Et ça dit que petite sœur naye azui libala et ba fixé pe mokolo kopé sa remise ya dot, voulais-je dire. Ba ye kopé sa dot et na montant ya $2500 total au ça qui mongo o ba pesa ki pona libala ya petite sœur naye. Na koyoka boye ye déjà planifié na ba masa naye ba kuluna pour ba kota na butu ba zombongo o ezaki prévu pour na organisation ya dot ba pesa maki pona dot bien sûr boyebi lelo za suba pesi dot na mbongo wana nde ko sala ko so masanga ko sala fête donc apa soit ba parents ba lia suba mbongo ba dot angote et comme ara mobala pesi dot 2500 ba jeli mbongo ngo ba somi ya kolia ba yambela ngo sous famille ya mobala. Bon, ceux qui kolia va lire à moi quelque chose pour un moi symbole pour être ba pesi dot. Yé na ba camarade na yé tellement planifié que ba camarade ba roya selon idée na yé atiki porte ya ndako polele ba masa ne bayaki na butu wana ba saccager ba papi sur yo ko papa bazui mbongo izaki monter à 2500. Bakenango. Le lendemain ba kuta na ba masa na yé pour suppose ezaki yé l'idée. Bakabuli mbongo pe le kinango. Après koleka ba oncle ba yaki ko zo ba nouvelle que mon adot ba kuluna ba kotaki boyebika ba noko nde ba saka ba chema loba ba saki. Après kosaka ndeko na biso vraiment là na butu ba beta chaque jour. Nde akokite alobi akokufa boyite sengeli aya koloba kotubela na famille na ye ainsi que sa petite sœur que mbongo zaki prévu pour na fête yende ayibaka yango. Ezali raison ou yememie na émission d'Abisso, bravo Jésus-Christ. Alors, mesdames, messieurs, avant de poursuivre avec cette émission, je vais demander à tous nos abonnés de continuer toujours à s'abonner ainsi qu'à liker. Vous avez l'émission, ça dit 50 000, et ça dit 70 000, et ça dit 100 000, mais au moment où j'aime, ça à 1500. Bon, son Abisso, n'a pas exemple à oublier. Vous avez l'émission, au aimer vidéo pour YouTube ayiba kopanza yango pe ko sala biso promotion ezala bongo et puis tant pe o aimer otali o partager pe na 10 personnes oyo batali na noter pour être ndeko oyo atali émission te azo pe occasion ya ko landa yango na yango to ko tala sport ya orphelinat bravo Jésus-Christ vous agi inauguration oyo elekaki mokolo ya le 10 juillet. Donc, pareil, na biso zaki bongo pasteur Mike Kalambai, bomona kibino babilili ndenge likaki na yango, toko senga motonyo so ya bonne foi. Orphelinat utuko fungama, yo lingozwa mokumba ya ta par mois, to ba kofuta loyer, to ba kozata télévision, bana batala, topé moi saka loso, nzambe akozanga te kopambola yo, numéro ya orphelinat, bravo Jésus ezaliwana, bobenga pe bokozwa ngai moko en personne. Na souligné que na makamunio ceux que bravo Jésus c'est moi le responsable. Ah donc il s'agit c'est un petit souci bande musuba c'est réclamer moi le kamoué ko sala boye bobenga ngai toko solo la toko arranger. C'est la famille. En tout cas sans plus tarder tout à la sport il y a orphelinat bravo Jésus et on se retrouve pour la suite. Merci. Maya misu ya orphelin désormais et kotanga lisusu te grâce ya orphelinat bravo Jésus oye fungoli ba porte na yango na commune ya Matete na quartier Viaza pona ba orphelin inauguration esalemaki mercredi 10 juillet oyo na présence na yemoko initiateur pe président ya orphelinat papa Mike Mukadi oyo azalaki awa na épouse na ye mama Lidi Mukadi na présence ya bourgmestre ya commune ya Matete, mais c'est Gilles Mukumbi, sans oublier le parrain orphelinat bravo Jésus, pasteur Mike Kalambai. Cérémonie ya coupure, ya ruban symbolique, et c'est le mieux pas ya premier citoyen, ya commune ya Matete. Après, les kanaki,
na mo ya circonstance esika l'envoyé du ciel l'homme au grand cœur oyo aye lelo kopesa baorphelin sourire président Mike Mukadi atalisaki vision na ye par rapport ya orphelinat bravo Jésus esika arevelaki pa ya bato nyonso bazalaki awa ke souci na ezali ya kohéberger baorphelin oyo kopesa bango ya kolia ya komela ya kolata surtout koassire éducation na bango po lobi bazala utile na société pe baservir mboka bakende lisusu musika makasi na tour na ye pe le parrain pasteur Mike Kalambai ayaki awa maboko pamba te amemelaki baorphelin moi eloko na jubesière na ye ya kolia ezangaki te ba partage d'expérience mateya et surtout epa ya baorphelin pe ba cérémonie ya ndenge na ndenge ezalaki awa bandeko mosusu bazobebisa mosolo na kobwaka na makambo mosusu meye andimi te mosolo na ye atiango mpa bana epo tobengi babola bana baza na baboti te osengaki nzambe vraiment soutenir ye epuis biso leta mpe toza na nsima na ye tokoencadre tokosoutenir ye mpo te mosala na ye ekende liboso. Encadrer ses enfants abandonnés à eux-mêmes, c'est vraiment énorme. C'est bien plus une responsabilité qu'un privilège. Nous avons tous le devoir de nous joindre à eux. Question de pouvoir les accompagner dans cette grande vision qu'ils ont embrassée, sûrement reçue de la part du Seigneur. Papa et maman, félicitations. Merci beaucoup, pasteur. Inauguration ya orphelinat bravo Jésus ezalaki occasion pour na orphelin bayoka avant ya le 27 juillet na stade de martyrs et pas ya l'homme ya bisengo ya lola pasteur Mike Kalambai oya pesaki bango avant kolia komela ezala rendez-vous président Mike Mukadi ya mama Lidi Mukadi oyo sali pona ba orphelin et la kisi ya solo ke ozali l'homme au grand cœur orphelinat bravo Jésus chaque enfant une chance de briller et anormal Keyo oui Botolanda spot, il y a orphelinat Bravo Jésus-Christ. Désormais, émission Bravo Jésus-Christ et boti orphelinat nango beau soutenir yango et c'est le qu'on a biso tout tchango beaucoup montrons sa bonne foi abenga biso pour nous soutenir orphelinat. En tout cas, mesdames, messieurs, sans plus tarder, bah au côté la biso bandeko chef na osenga yo osenga pe ulo bakobomba susuli kambote, OK? Merci. Bon, côté la ngai bango, s'il vous plaît, ceux qui va après. Napesi mbote na batutu, ba membre nyonso ya groupe UK, maman Gisèle, napesi mbote, papa Alain, maman Geneviève, maman Georgette, merci pour de sacrifices. Maman Marie-Claire, vous êtes tellement nombreux. Je salue aussi pasteur Willy Muntamba depuis les États-Unis. Je salue aussi Rosie Moussoui ainsi qu'à son mari Papa Alain. Je vous salue. Na pesi mbote na ba oyo nyuso balina bisote. Nga pesa yo mbote. Bon côté la bango s'il vous plaît. Bon réel baya parce qu'on doit finir cette histoire. Ndeko na biso ola la pongité. Hein? Ça va aller hein? Et vous les cas. Voilà, Montréal, beaucoup de langue bango. Voilà. Gloire. Et problème t'es la grande. Ya gloire. Oyo sani. Est-ce que vous beaucoup Vanda, s'il vous plaît? Vanda, merci beaucoup. Ça va bien, maman? Comment on a? OK. Toi, mieux na émission na biso Bravo Jésus-Christ. Il y a gloire à la maison sur est-ce que vous avez? Oui, oui. Beaucoup sur la route, fan d'année, n'importe où là, c'est comme ça, sur la route, photo sur la nanda. Pourquoi maintenant ah? Et ça problème t'es. Peut-être à Bangui, Bouri, comme ça, la MAB, Bisso à Trou, sur la Bino, tout chaque kimia, tout résoudre le problème en gros, dans Nenga Bonzambe. Raison pour laquelle la Kimelia. C'est une émission qui aide beaucoup de gens
on a un problème, tu as un conseil, s'il s'agit de avocat, s'il s'agit de intervenir, bravo Jésus-Christ, tout ça pour nous un problème à modèle. Raison pour laquelle il y a pas la émission, ayaki awa poete, tu es solo là, tu bon la kimia. Et on est là. Premièrement, on sait qu'on a bolimbisi. Bolimbisanga vraiment. Oui. Non, bolimbisanga par rapport ya makambo nazana posana ebisa bino. Boluka vraiment sika na mutema bolimbisanga nazaka ndeko na bino. Gloire. Osale loko te ce que olimbiso nini. Et on est là. Bon. Ndenge zabwe problème o tozana ngona ndako. J'espère que bien un problème où tous en a et nanda kombongo ils ont na timbongo bunga ki oba criminel ba yaki ozwa. Oui, problème ana cause na ngezangai. Ezangai. Batwana tiba yaki nanda kubongo. Yali sanga nanga. Yali sanga nanga donc clique nanga moko. Za clique nanga moko ya onela. Mbongo ana tiba bazwa ki ango. Tokabola ki onanga monde kona bino nga mo pe na liaki mbongo wana mbongo alibala Laila ya gloire Laila comme tema mabe Laila pardon yokanga nanu te comme tema mabe franchement o bibi se nanga makambu na ngai Laila nanga limbisanga ya pe amabe yokanga nanu om tema mabe gloire ya onela kubumile kino poda nini asali nya to futa eboye vraiment Laila mwana mama na ngai o moni ofuta ngai yangoyo ulaponi mtema mapasi mwana mama boso bakamne obebiseli nga makambo na ngai libala ya onela bolimbisa ngai soki na ye awa Nzambe oyo oleka émission chrétienne boluka moyen vraiment bolimbisa ngai nazaka oza motema mabe na minute wana naza lisusu à l'aise te bolinga vraiment boperdre nga kaka boye ondima batokosa fami wana lelo lobi pani obebiseli nga makambo na ngai na soni na quartier mami na soni na famille ya gloire osali boye po anini oteleta famille onde toza te vivre mama donc yo ni moto tinde ba criminel na bakotela biso na ndako yo ni moto tinde bango baza base nanga baza bato oza motema mabe oza motema mabe biboye elles ont un autre sima pardon comment na do asali la mabe là t'es là s'il vous là t'es là papa hein yaza toboité bobata no bandisanga boye mais c'est bon il y a la grande makamo isa magindengine bito biso ndingi makamo isa papa papa bayai like osinga lika biso na libala mbongo avela bapesaka bapesaki mbongo balongolaki oyo etikalaki aho basomba babiloko oyo etikalaki jour batiaki mpo tolamba toyamba bango ekonti efe azalaki tozalaki biso nyonso mais tokomponaki te après 2 jours tolalaki na butu tomoni kaka bacriminel bakoti donc biso doyoni moto tinalo bacriminel wana ti bakota na ndako bazonyata biso kobeta même si na ye moko yekuta beta ma makasi koleka biso ekuti batalaki mwa mbali biso basi bameka mpe kolimbisa biso na ndako ba télévision ezali biloko yote ya ndako ezali oza vraiment motema mabe na ndimi te soki kolimbisa o na ndimi te opesaka mbongo elekile biso nde nini bao bayebi nombo ya mbongo wana ezali mama koka kokanga motema te shoki wana comme ezali na maboko na ngai badoza ti banoko bakutana pesa maboko nde nakoka te ngai na mama tozoki mbongo wana topesi papa na minute noloba toza mal à l'aise na famille mobali na ye na ndimi te na kokolimbisela eloko asali na ndimi te abebiseli nga makambo na ngai dati na ngai libala toopusa kaka dati ya libala dona soni nga na mobali na ngai toyokana te do toopusaka do nga na mobali na ngai tokati mobali alingi su kosentir ngai te mobali da apesa ede mbongo dot déjà ok la grande sikoyo makambo mai se sopani wibiki mutasaki makambo wana ezali eleko ya bino est-ce que oyo olimbisa ye idée no ezalaki nini basala nini
vanisa banoko bayebisa bango vérité mpona minute oyo naza lese te nazolala te bazobetanga na butu nayebi te soki milimo nini bazobetanga kaka naloba kaka vérité nayebi te banoko soki baloba nini soki basala nini yaya mpo vanisa banoko shu eza te naza kaka ndeko na bino boperdre nga vraiment naza liso à lese te yaya Ko sale bon po nini osaki bon po na nini yo mo oyebi papa to vivra na pasi to koli na pasi papa zati papa kufa tika biso na maboka mama biso ateka fumbwa na wenze to souffra to sala boye bien très bien hein osale loka bon po nini osale loka bon po nini bebi selinga makambu na ngai hein non nena bandeko yunga na bandeko yunga yo bando sepe na vina saki nango yo yunga na gauche droite limbisanga yi nakutela mibala ba ventrier ba mbrienga nza matinde nga mobile na nga bien mobile na nga yo pesa dota sa asela mamba libana na kele no yo bebi selinga makambu na ngai hein bebi selinga makambu na ngai na comprendre yo si mwana mama na mata mtuta salongo me yo mwana mama na ngai yo seigneur to bima ka libanda kenda kutala babeko kota bandoka batu yako po memi ba bini fala ba yokota ndaku na biso bekeza likemba no bosala do uzamtama bepo na nini gloire papa nandimi na nga te kenga na koki olimbisa ye nandimi te na koki olimbisa ye nandimi te na soni nga na yoki na soni omemisi ngai na famille mobali na ngai na bakamaradi na karte na ndimi te ezwa na ngai mpo bango mutu baya kokota bazwaka makolo na bango noko alakelaki aloba papa noko babimisa malo bama baloba mutu asali makambo oyo lobaza ozanga kimia ozwa pongi te na vina ti vérité kobima bandolala te butu mobimba ozanga kimia si aya ozongisa mbongo wana gloire mpona nini osali bozaka mobali yo moko na fami gloire bebiselinga makambo na ngai obebiselinga makambo na ngai makambo ezosimba Shalom peuple de Dieu, bisika nyonso bozali ya mokili mobimba nzamba zanga te ko pambola bino. Naye premièrement ko remercier bandeko nyonso surtout et bazo soutenir notre orphelinat. Na 100 francs na yo 200 francs na bino vraiment na za très reconnaissant nzamba pambola bino azongisi la bino tel susu ya mingi. Et lokola Bible za ko na biso aza ko sunga orphelin aza ko sunga nzambe. Azo la tisa orphelin azo la tisa nzambe. Et les mêmes choses aussi, oiseau tongela orphelin et azako tongela penzambe. Osika onde tozako tonga orphelin na biso, bisiko tolobaki na bino ke tozako tonga orphelin likolo ya nakati ya temple ya la restauration des brèches. Donc tozana deuxième niveau ya la restauration des brèches. Bisika otolingi to tonga po na bana na biso ko vanda po na bana na biso bazala na vie ya bien. Nzamba kozanga te ko pambola yo ndeko nyonso tu oyo ko changer vie ya bana oyo toza pe na congé kamwa kaye kamwa biki nzamba kozanga te ko pambola bino vraiment to changer vie ya bana oyo na brique na yo moko na tol afin que elanga awa to kanga place oyo po bana na biso bavanda na bisika moko ya malamu nzambe apambola bino pe nzambe azongisela bino mingi toza très reconnaissant na bandeko nyonso tu oyo baza ko soutenir communauté la restauration des brèches to orphelinat de la restauration des brèches merci kolo apambola bino mobali yo moko na fami gloire bebiselinga makambo na ngai obebiselinga makambo na ngai makambo ezosimba te mobali na ngai alingi suka osentir ngai te botika kolela ya gloire lelo yo olobi vérité na banzo okanga nzamba okangola yo alors la grande lelo siko mpona situation oyo makambo ye kobimela ye est-ce que vous transmettre et pas nos côtés mais go benga ba no comme to zoki bango te après ça ce numéro à no comme ba no ko za disponible te to zuka ka yo na ndeko na bino ya moi c'est parce qu'il fallait oncle ya pe pour ayeba ko singa pardon pas oncle mais to zoki bango te yo en tant que yaya nini ko koloba to pe nini ko sala pour que ndeko na biso oyo ba beta question na butu te papa ngapela za mwana kanisi suzala ekutu comme si na epite na koloba nini oza émission chrétien yo benga na yo na ye na yoki
Ana za moi. Pour n'était papa. Benga pe banoko baya abamu baya koyoka pe na munoko nishi. Ngana ko ke na expliquer bango. Il faut ba ko na munoko na emoko. So ba ole kati maloba wana ba kati pa na ngana da shine loko. Ngana ko mtaka na oloba banoko baya. OK. Bandeko Babolingo, on est à la fin de cette émission. Il y a le 8 Balimbisa, on est à la fin de cette émission. On sait pas la grande. Namakambo et Komelio, je parle avec de Roland Sokuna. Nibala nayo, bien sûr, et si moi temps, tu aye ndeng ba iba kimbongo. Okolobani Namakambo et Komelio. Laissons nous tirer. Papa na ebite sono lo bandenge nini na ebite. Na ebite sono lo bandenge nini na za. Na ebino te soki no bana pe ko expliquer mobile na ngande. Na ebite soki no bana pe ko expliquer belle famille na ngandenge nini. Na eloko onde ko na nga salinga mona mama na ngai. Na ebite. To mekana ko vandisa ba oncle, to mekana ko expliquer ba oncle, soki ba oncle ba kolinga. Wani sono ki réponse ba oncle wani na ebite soki no sandi. Donc na za ngate. Donc ça vraiment mabe. Amabe ko sala nga boete. Ayebi vinga na sala ki na ngo, ayebi ngo très bien ko yunga nza matine nga mutu moko aide nga sunga ngai. Ako bebisela nga makam na nga boete donc ndimite mo na mama na nga ko sala nga bo na ebite sona lo bandeli na za na ebite nga la ila na soni oh grand frère na nga okisingai na ebite donc na ebite la ndimite sona ko pa olimbisa ye na ndimi vraiment te soki na ko olimbisa ye na ndimite ya na ugosola na mama po nini suko bengisa ba oncle ba yo tinda nga prison ba utindo prison te toluka dika libiki na yo po kutu bazwi mbongo nani bamonika makolo bakio sa makambu mabe siko o ba yo confirmer ke ngande mutu nazwa ngo ba sala nga mabe pamba da ba loba likolo na yo oza kozi osala ke loko wana po nde baba le basiko ke ndosa engai zwa yo te sika ba obaya ba reti ba loba ba opo yo zwa kimia ne loko loba te gloire iba mbongo place memi gloire siko so batana ba boma biso nyonso tonga to suka wapi na minute na l'est vraiment Léo na olala lisusu te. Non, déjà à quoi informer oncle Baroya, yaya, il faut tout peut savoir numéro oncle où il est quand apporter bakuna quoi intervenir. Alors mesdames, messieurs, on est à la fin de cette émission. Je peux pas continuer sans pourtant présence il y a oncle, tout suite na oncle na bande qu'on a plateau, tout ça effort pe mama ya pour te résoudre problème oyo de tobanda kinango. En tout cas, on est à la fin. Suki Seigneur Jésus-Christ a zonité tout kutana pour l'émission Sika. Bye bye. Shalom peuple de Dieu, bisika nyonso bozali ya mokili mobimba nzamba zanga te ko pambola bino. Na ye premièrement ko remercier bandeko nyonso surtout oyo bazo soutenir notre orphelinat. Na 100 francs na yo 200 francs na bino vraiment naza très reconnaissant nzamba pambola bino azongisela bino persusu ya mingi. Et lokola Bible eza ko na biso aza ko sunga orphelin aza ko sunga nde nzambe. Oyazo latisa orphelin azo latisa nde nzambe. Et les mêmes choses aussi oyazo tongela orphelin et aza ko tongela pe nzambe. Osika onde toza ko tonga orphelin na biso bisiko tolobaki na bino ke toza ko tonga orphelin likolo ya na kati ya temple ya la restauration des brèches. Donc, dans le deuxième niveau, il y a la restauration des brèches. Bisika otolingi to tonga po na bana na biso ko vanda po na bana na biso bazana na vie ya bien. Nzamba kozanga to pambola yo ndeko nyonso surtout oyo ko changer vie ya bana oyo. Toza pe na congé kamwa kaye kamwa biki nzamba kozanga te ko pambola bino. Vraiment to changer vie ya bana oyo na brique na yo moko na tol afin que elanga awa to kanga place oyo po bana na biso bavanda na bisika moko ya malamu nzambe apambola bino pe nzambe azongisela bino mingi toza très reconnaissant na bandeko nyonso surtout oyo baza ko soutenir communauté la restauration des brèches to orphelinat de la restauration des brèches merci kolo apambola bino.
Découvrez rencontrepresquegratuit.fr, la plus grande plateforme de rencontres amoureuses sur Telegram et WhatsApp. Service disponible sur la plateforme Rencontres amoureuses, offre d'emploi, opportunités d'affaires, écoute et conseils. Nous connaissons tous quelqu'un qui est fatigué de son célibat et qui aspire à rencontrer la bonne personne. Parlez-leur de rencontrepresquegratuit.fr et invitez-les à rejoindre notre chaîne sur WhatsApp et Telegram. Retrouvez le lien d'abonnement sur notre page Facebook. Pour plus d'informations, écrivez-nous via WhatsApp au plus 43 681 84 59 59 74. Rencontrepresquegratuit.fr est le produit de la marque www.presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne. Biso télévision, chaîne Oyo Kokani na yo.